Bonjour ou bonsoir, na ba fanatique news, il y a Canal Futur News, au bon mission côté l'émission la bino Canal Show, au présentatrice na bino mission ko présenter bino Nikozette disque d'or y en fubalobi marambozanda wa, hein, journaliste o ayen na mo pepa sika na internet o ayen na marambasika Nikozette disque d'or. Na pesi ba merci belé na boss na nga David Lubama, hein, papa na David Lubama na pesi so ba merci belé na Betty Masengo. Betty Masengo c'est pembe journaliste international. Pourquoi pas ah, les caméramans célèbres babi hein et mikolo no benge Montréal les réalisateurs Moboyo Asimba Mamango Akangi ba réalisateur news sur internet wana ngande muna lobby Jean Bilongo babi Jean Bilongo ya yo yango merci pour na ba image na pesi ba merci na boss na Fabrice Nteka les boss américains babi yo za patron na bango boss na bango Fabrice Nteka babi plus 33 nde makambu boss wa ebo solola pourquoi pas David Lutete Gaucho babi jeune artiste et jeune boss hein jeune patron David Lutete sans difficulté financière balobi moi mkia ba mbongo na ebele David Lutete Gaucho lelo émission na bino canal show au présentatrice na bino Nikozette disque d'or amesana ko présenter bino nazo yambela bino Obama donc un grand animateur à boaka pas so continuer toujours ko boaka na kati ya orchestre ya Kabose Bulembi hein babi Kabose Bulembi ya yo yango yo président solara bien donc oh ça la Kabosa zala pourquoi pas ma maman chérie que j'aime bien maman Hélène Manzanza babi maman o abotin disque d'or hein wana maman na ngamoko Joël Yamf ma grande sœur propre maman na Kerdi Kenayaku na pesi la salutation na John Lubila babi John Lubila l'exceptionnel babi non la mabe non pleurer pour Betty ma sur esengo sola bien pe fona sentir ko sola ngo donc na yoka donc na vivre en live pour ngana mta tembe mais tembe te fona vivre babi pa na yo tembe zate John Lubila depuis les États-Unis na sola la mabe Obama, tozana yo awa le plateau dans bon sentir que wana eza Obama bonjour. Wa bonjour, Bisoket donc Nikozette donc balobi bikolo to salara kilelo donc kilelo donc Obama yo. Tala wuti parler chaud dans la kiti tala musala biso zara ki soda et singa fona yara rapproche zate. Mystique babi oza musala ya ki soda, musala TV zande bongo Obama. Donc tu es bandé ni ba travers les cabo voyage qui borenda ko kutana roi des fao ba bisko mamuni le ka ki kuna po ba boa ki mabe donc na ngam ta tembe sko ba fa no pe ba douter donc to ye bo boa ki ni de banzinde ni yo kende kuna o boa po ba animateur à danger baza ba Bill Kiton ba Makitosh ba Zali ba brigade Sarbati ba Zali na PC mbote wana vie na ya kati donc ya on poani bon ba boa ki te fora ba ben Obama wa donc ezali kamwata anali kamwakilelo ba brigade ba Billy déjà donc ba tala mo déjà les gars qui ont moment ya Obama donc grand prêtre tala ki krake pour ta big little to kazo na zwango te donc yo boy Bill Clinton pour la salle featuring la général de FAO waza icône na kacha mboka o do ba leader na nyonso ba via on ba sala featuring on ba leader tout ya 5e génération ba via on ba sala ba featuring siko via na siko zako Obama na buaki na kilelo po via na chake na kenda banda 2002 via na bina rasute to mutazongi si via wana na ba sentiment zanga yo boy Bill Kiton ba sala de akala sko pona nini ngali na yeba sko yo nde bino ba po ba bibi kolo ba musicien ba sa ba jeter après na ko financer mbongo mo ba beta ma production mo boye ba musicien ba ko pesa mbongo po ba yemba na ba tumo boye yo po finir mo mbongo mo boye tonde te ngala ko fina mbongo te ngala sa koko bar na e leader nga Kabosa ki musicien général de FAO tato ke Kenya gampre tabi wela Obama te la linga ndeko Obama boka fa boka pela disque langa ngala ko pesa mbongo te wana sa koko bar nanga donc père nanga za ki musicien de wana ti koko neti ndeko mona wera soni koko bar na biso ndeko mona boziana koko bar na biso ndemo po général de FAO président nga Kabosa uta Bing Star abeta bato banda Bing Star donc le président Montana bakla ba Bing Star donc senga ni fona boaka na yaki na boaki na sali boulot donc dès que na boaki on exercice la pesa ki ba animateur tout ba boaki la viwana ba animateur tout ba kenaka Kenya ba boaka ka donc ngatso la pesi na corriger bango po ba kena ba boaka disque pas viwana misu ba keneko liaka ba semoule ba keze ba mbongo ba matiba ba vio feles ko ngala kenesko la boaki li viwana penda donc
na profiter la pese mbote mo général des FAO kota zalabi ki na Paris na minute déjà zongi Kenya donc na salenda boulot kitoko pour la boagela na motema moko. Ok, problème, tu peux comprendre, Zaki Obama, tu as appelé la personne qui a crié, on a fan, on peut pas sentir, non, bah yoka, oyo, au salaki qu'on a dans bilo, on va vendre, bah lire, non, bah yoka déjà, tchunga, non, on peut ça, moi c'est bon. Allez, ouais, bana badi di puissant, bana baso badi di arre, mi tegete, mama. Tu on est là quand prêtre faut la bombe. Ah oui, babi, ah maman boy, faut dans le canal Futur News, babi, faut dans le canal show donc et pas disque d'or la patronne babi, yobi qui rejoint au corger bango tout. Babi que Obama tungi toyi ba poto monoka, pende tinga toka na monoka mbamo pa ka bosser boulem. Parce que banda carrière na yo wapi. O banda carrière wapi poko mapa ya vient na biso ka bosser boulembi quoi. Te ngai carrière na bananga na mona kave ngiri na betra ba staff London ba GBC ba orchestre oyo e bimisa ba leader oyo kakana ba président Ferre ba Big Little ba Tutu Kaluchi ba chanta missile songa la betra orchestre wana pour la ngiri po bima fo betra d'orchestre wana tala longwe la betra ba felanga beto santé na e passer leyo c'est ranzoto e ba sente dodo wala ba biloko ngana yakalango otalenga roboire l'orchestre atala kudongi abimisote na kepa faire regola sera ça s'interdit na boaki chéri mon amour baketo badasuki di lololo ale ya che wala babiloko nanga mais yo kanate te wana ki premier disque au faire ça la ça s'interdit c'est ron ezalaki donki faut leader à boire qui soit là moi poto à boire qui peut se rendre président Fali à sala ta betra droit chemin à boire ça sid yé pas long là ba cri na biso à que poto à boire qui ngo azui masala biso acide à boire qui dongi tala longo wana dongi sina qui pas fait na ka bosse boulembi koto kongo ko comprendre ah Obama ça ma bé bon sauter sarbati poani on sauter pour la nini on ça ma bé sarba ça collègue la animateur ba monsieur ba bengra moi ba fande ba comprendre que c'est ingra pour moi yo ko penza obwaka na disque sarbati o ba musicien ba yemba fo mo bwaka ona crime bo bwaka donc vite imana mazembe ba sangani yo suna confusion yena yiba krinanga ngana bwaka yebulembi yo ozalo koso ozama desu omoni yo soko kolie okozala somo binana yo su omelima sa siko yo su nani ngo wana nani kasi yenda yiba kri na ngai tanga yibi brigade tanga bwaki ngo la les enfants d'abord na zuye na beti coup de tête relaxé yege niveau pantac la kabo seza likolo j'avais longa so comprendre makambo bo babi aiza show canal show dans moto ma bébé babi brigade sarbati yiba ba kri na emo sama créateur animateur bwaka ningisa kisa to bina eza focha batala voilà batala musuba na orchestre aboka raté ayoka no bama tanga longwa ke sa test pas brigade tanga brigade pas animateur netinga azui cri aboki na disque ayoba ete ke cri ba masko ako se retrouver dans aboki disque ka bo se ba boaki so to mo mekana na terrain nde mo mikolo buka mbeto ezoya nalo bala ba jaloux nyonso o bazotelemela buka mbeto boyeba ke ba mbeto le mino sezala bandaku bo buka yango na kombo na Yesu Kristo power. Voilà la wapi different nombre l'excellente à la bombe anatomique moi ça pembe depuis filan babi wana ser oyanga siko babi so bobuki mbetu voilà la wapi bo sa boete ko bo sa biso mabe po ni ba misia bo sala biso boe bakolala na basima bakolala na ba veranda parce que buka mbetu dans mikolo yo mbetu renanso te fu babuka mbetu so voilà la wapi biso to komara répond molo na se o mona te bandako mikolo atala ba miki so ko choko taka tapi et pour mon na c'est ko bato basala ba mbetu faut pas buka ba mbetu na bino yango so buka mbetu ezoya 2018 pour comprendre ce qu'on niveau kabose niveau pentacle ça likolo c'est bon problème te babi to buka ba mbetu to na ba ponche na c'est to la waneza parole na moko les grands animateurs azo boire babi so mningo ensemble ça n'est bien faut qu'on féliciter pour o salango bien so ko ça ma bête o baké Obama ça ma bé mais le ko la zo salango kitoko faut te féliciter Obama to appelle la poste to ka buka mbeto na lo yembo donc to ka maloba te mais to sentir na buka mbeto ndenge kozala mbeto na soma na dolare bitie kwa baboto langa pesanga mbeto na bukango ya esala
nayoka kabose bulembe esala te soki sa te mama babi esala donc esala quoi nini esala kasi esala nayoka oyoka nini kasi nayoka ba systématique po nini po mbeto esala ngo lo te so oyeka bo elobaka pe te oyo olali na yo esili olamuki na ntongo obimi kasi te kobuka mbetele na ndeni pa osama be David Lutete, o mama mboba ma osala ngate awa. Osama be ko betima sengo mama molukela petit na yo. Na solo bagala batu nyonso basala ba metro bandaku 2018 faut pas buka ba metro na bino. So basala ba karo botani ba pomolo na se donc buka mbeto ezoya. Donc to pesi bango donc 2 semaines donc satique hymne national ezokota na mboka. Koto ba comprendre pour ba to banda moni mama ba générique. Pour gabose asa déjà chanteur, biso to ba animateur. Vient déjà depuis Wenge, aima d'aba voiture sans moteur donc to ba chant kolobate. So modatika charge animation na maboka kabose. Et ça fait la biso waze quoi qu'il tira pays pour faire na moi lo bakango. Abi ke kabose na tikelo fongola ya ba générique. Yo moni ke ba petit misu ba mikolo ba chaba makelele. Babi Robin onda asimbi mama générique eza Robin omudibu. Babi générique la linde kuna ba mission nyonso bobeta na bino ba rumba. Bobeta nyonso ba ba jouer les ballons hein, jouer les ballons beta babi tika ko. Merci na Robin on passe à Talaku, on a bien qui chanteur na maison mais comment Talaku. Problème est até donc asa le fort aye mangande. Pour attirer la batala ba boire. Mayamba répète. Oh, quand on a bien chanteur na maison mais soit comme Atalaku. Atalaku ba shomi baza wana ba shomi na wesi babi mon vieux yayo ngoyo babi jouer les ballons de beti balobi tika kope betaki babi yenda vraiment côté générique yenda kangi ba rumba ba tikeli babino ba nani parce que babi bino de bobeta mais botika générique pas na. Ouais. Tom so to bil sa babilo ka pomo malengo Robin akina na Wenge ala ina fanatique donc ça maka mumoko ya mo musique à Congo ko la lo lamuko kutipe Claudie Star abeti générique ne Holanda donc ça mo musique donc il choisit terasi base la makamwezo ya do ba donner zo changer na minicho parce que déjà soyez prudents so beta boye poani toko sila nanayo okosi biso po loba bongo te loba mambo yo yemba générique parce que ozongi singa so nzambo te alobi toko sila na me ba yebi toko bongo te po ba mike ba otala émission ba papa ba mama batalaka donc to bébé so ba petite sœur dans na bana ba bébé qui dit que na yaku otala ngo donc yebi sa biso loba ka nini te ngaloba ke tokosi la nana yo mone to sala émission parce que c'est mite kota suka to sani silani to silani yo kinga senini na kela cadre ya conseil ndenge batu ba interpréter ngo na ndenge na bango ndenge be public ipe balusaka ngo na ndenge na sala beke tokosi la nana na ndenge systématique John Lubila l'exceptionnel on comprend mambo yo ta niveau betima songo memanga ba be mission bo faut na canal Futur News ba ba fanatique nanga ba fanatique ya Obama bo s'abonner bo zala wana po sala biso bien Obama banda carrière non depuis kala tout ça pour ça toi bazaka idole nani penza peso posa yo kwa anime na peso posa ko beta musique na peso pe poso yema na vraiment za idole non so ko boire ba batu ba mona ke ondo boire boye to mona mutu mapoka ya na moni mutu makambo fotu na masalanga bienvenue pro azawana donc bienvenue pro silu donc azawana donc batu ba banda makambo ba image mutu ako moteur ya longono na karo boko la fleuve donc ya imasora singam na yo ba mikolo ngana yo ba juna mo mafu makoko maître idole nga obi idole na yo nani o comprendre te na yo ba juna mo mafu na yo ba somo ngala animateur à deuxième voix na yo ba juna mo mafu na yo fela nga somono na pesi a pe a sonam na fela nga Al Pacino mutu apesa nga sentiment d'animation vie wana bulantulu donc na ndenge osangana te Holanda tout kwe do fe wana donki na ebite cela yo na kopesa nga rido la ngeko zalanda desinga vraiment avant na loba dans la peste ba station nga belé na neige luzolo depuis France na Lyon donc yayo yango nga vraiment na moni ki bill mo eza po na moni désordre na oso na tali bill te se ke Bercy mwana pozalo yenge moko no yo chelinga mission lo yenge ba fa na ba kopoi ko chef mo vuya donc na moni nga Bill Clinton
kasi ntango bibilo tie sula komo monani Bercy mwana sikoyo biloko wana songo mpa na nga wana za peti na nga moya ngiringiri problème te ezongisi nga so mpona mama wana za mwana na nga na formaka ya komane rapper abeta système ya bajaspile bafrobits banini Bercy aza masala nga ye tobana biso tobana ngiringiri mona ngiringiri esala makila ya animation ngiringiri bisa batutu kaluchi basata misini babil donc toza bele na ngiringiri Rolanda napesi ka bamote na masala nga Bercy labike na ministre aza na prison labike mission oyo aotala ndenge te ka bato batindele ngo wana na Facebook masala nga Bercy donc kimia labike na ministre oza na bolondo yo ebika na ministre oza prisonnier c'est ça makambo ok problème te Obama na comprendre que yo po yebike mambu ya Bercy donc yo ko obike aza master no bokona na bangilingoto okoyeba mambo ekomeli Bercy batu nyonso balobike ba musicien boza bato bakisi kiseleki bino makasi bosa biso mabe boye poanini bosa biso mabe Bercy baobi bakiseleki Bercy abomi camarade na ye bakisi nde sengi aboma camarade na ye donc soki kisi na ye loko bapesa ki suspension indéterminée pas faire rigolo à Jésus de nuance qui na kitira pays vie Félix Oise quoi pe aboyi na ye ake pa we rapé aboyi yango mo ke ko conseil les até fasimba ka kisele kisamuto po faire rigolo à Jésus de nuance baobi chair de poule azong c'est un orchestre ce ko pona Arthur Bercy sali to pona ba rimero e komele yo lobini te masolo na penda ya masomo to robeta ngote waneza makambu mo boye et ya la vie bonne kisi eza sacrifice pa luka ke depuis pa na bango a sacrifice mona na rabola misu na ebita donc ezala ngoka likambo yera ne yera la vie banini donc masolo mo boye donc il est to robeta ngo donc faut luka Bercy soki la prison makala yo ebika et bon yo sko roza masane loka Bercy minute o dia ba simbi aza na prison okoko ki otala Bercy mwana te parce que aza collègue na yo aza master na yo bokoli na ye est-ce que ko kende ko tala muningo assister ata na pas sala wana mercredi na notale wala masalanga mercredi na notale donc les jours de maramone salamaka na 11h na ngwana benga ya ne ni te ya yo ebika ka ba ko silanga bergasi ngabosa wa pe otela sanga na ngiringiri donc akima inete donc asala kana ndinga Congo parce que esa mambo yaka donc ok ça va merci na ma fan na biso nyonso bozo landa biso na canal Futur News babi au canal show émission daka moko o simbi makamna minute mo pe parce que côté internet bon comprendre Obama a lobby ezo sala participer mawa pona Bercy mon animateur wa bwaka ki chasse bina asape mama minene na ba orchestre mais o ekomelie non senga ka eloko moko pa ba musicien bota mabe mutu te ton likambo se kwei faut otaka ba bien fait na ebo sunga ebo soutenir ye ameka un peu ko na prison pour accident ba préparer ngote aza mutu ayeba ete ke ekokomela emeli kambo se komi David Lutete Gaucho sentir babi o mwana Obama to komi dako ke na suka émission na biso to zaka na posa toyeba to za la clair ba fin no ba sentir animateur ni vraiment za so vana ndako yo ko bi ke animateur o perdre banga lekinga animateur no so yo qui est fomo beke nga vraiment so ba tsenga ne pe abate pe na terrain bo ponde ya bo to na ngiringira na terrasse so sa akokate donc nga pe Obama na kokate na kota mai te la nenga jeta mla mikolo animateur azate na nenga jeza mikolo animateur binazate to longo li background c'est bon animateur azate sko to longo l'orchestre na bino to tsiki siko to tsheba orchestre msuna ba générique to longo générique na bino oyo utobima to tsheba générique ba tumsu générique nini penza o vandi oyo ki obika par ya biso générique eza bien donc ba générique ba ya les influences de la forêt border bien Rolanda 7 jours de la semaine na yo kango zala animateur ni na bwaka kuna yo sepela na crime te neti masalanga Goldberg abwaka na diemba to zotindika diemba neti diemba la linga kriana ela bien voli pendant la seki na ngabo oteka wera ndeni bana wera pe baza ba fabrikas maestro ba bete ba zigida ba robino mudibu ba bete ki ba jouer les ballons banani papa na biso pe Kofi Mopa wa ba bi Kofi olomi de patron ba musicien wana lo baraye ne pas zigida pe la bien zigida c'est là parce que rythme ba bete ya sente wana dongi ya bien robino pas bete ba générique ne bien tout le monde va jouer les ballons marqués
ba mesa ba masanga ba to ekoya na se donc ba perti kasi mala sema luka dasa Aïe, va bien émission goût non kata pour so kata. Mettre on dasa facile. On a le la mettre. Au boucan. Oh donc voilà, je peux pas bien on a mettre mais na boîte mbeto ezarate na bar mbeto ezate siko to bina ngo puis photo bina na ba chambre. On y attendra we so boucan. Et on a mbeto te. Ba bien boaka lo mo we boaka boaka banda biso na crino ya liboso beta na et pas kabose bulembi o sangisi ba crino so na beta ko boaka moko mais na bi sangisa hein ba fana ba yo ka ba chaka van. Musabi. Tiens. Toke! Na bilete oyoka bilengi basubeli kura bakanga mene bana kishasa bokeba basubeli kura lopango oyo kabose ekotaka te lopango mabe eyi na bete bukekele yuge toke ale oba boko kamwanga obama ya bulembi yo oza lokoso oza madesu omoni soko okoli Charlie Malula alebina na ye yo suomeli na bapala na watu basongisi kitoko tala ndenge sali soyez prudent echeko ya bulembi obeta boye pwani osala boye pwani tokosi la na yo po buzobeleki kitoko babi tokosila na po buzobeleki surtout yo buzobele ko makasi donc faut tosila na babi buaka buka mbetu donc faut mbetu e buka na papa so mama mbetu e buka na teseka mabe mbeto na soma na dolare bitie kwa babotolanga pesanga mbeto na bukango gigizoa ezala na yoka yaya buka mbeto kitoko babia baby munwanga mudwana baby mudwana donc comme ekima non kanga te non mais il faut comprendre car ngwana na pesi susu mbote na ngai donc na Jean Lubila l'exceptionnel depuis les États-Unis balobi nga nazolela mabe Obama tokomi dako koma na suka Obama oza marié père des enfants fiancé célibataire tondeli ba fa no poyamo na fimo pe tcha mutema mais foye ba gobala na célibataire asi na nenga systématique coffrage pour général. Bon comprendre Obama na plateau na yo comme sexe na boindeni o la plateau na célibataire na balite mona te donc na luka kama yo pe soki osala na ndenge systématique luka kama e bon bana nazabela mwana te lapela mwasi te donc ndela saka na luka tu mwasi so mwasi azali opesinga choisa te Fabrice Nteka les boss américains babi boss akamako babi mauvais tendé ça makambu donc babi mauvais tendé ils ont pesa bango li boma pepe ça bango trouble babi ba bon garçon na yo hein boss nanga américain Fabrice Nteka wana vient na biso oyeba ke Fabrice Nteka boss américain wana boss na mo privé pendant na wele na mutute na kabolo na mutute pardon babi Fabrice Nteka oza nga moko privé pona nga boss na nga moko na wele boss nanga Fabrice Nteka to na boko batu babime bele babi osa mwana ozone nga na ye barate mais oyebisanga te boss américain babi okabaka saba senga yo formation ba sengi 0h 7h code de côte donc faut boire quand bien Fabrice Nteka te wana vena biso leader da yemele donc wana bena dongi betu machangwa na sakalara Fabrice Nteka boss américain Zarala vient déjà te boire et trop quand il fait son nepe
Venez ça na lo babete petit lo bamba les gars na kwa mo benda système. Akabaka samba senga ye yokuto sengi ye akabaka samba senga ye boss américain babiso sengi 0R7 code de koti ponga diana mona oza ya resepela dans lobby penza agence fait mona yo po babi boss nga de loka émission ekota lobby donc en sola ponga diana lela 0R7 ans na agence na so pe mbongo akabambo mikete boss américain les boss de l'air boss patron de l'air patron Fabrice Nteka babi mauvais temps toujours Licolo. Obama obi abala na eta oluka mwasi kama na mo pas na Paris dans la studio de Obama yeyo akomane ya biso. Na pesi ba merci ebele na ser na nga Betty Masengu to comme na suka mot de la fin olobi ni pour émission na biso ba dédicace na et pas banani. Ouais, esalinga bien penda na nengo longwe ko to zala kyoye po zwanga. Donc esalinga na plaisir. Na pesi ka numéro contact yango ndo sala po sabe Obama zwanga plus 243 89 50 29 111 89 50 29 111 on a sorbenga a ozwanga na pesi ka ba mote tela la kena Luanda na mona fe na libanais magangu Soklo de Paris Babel Matondo Patrick Congo Lebrun Mokonzi Lasconi Munza Mabeta la kena Paris la somo na ser na ngami finitu Velanga sous le soleil Miguel Velanga Freddy Kibanda Papi Kibanda Soma Lelata Lelo Merlin Masakala na bosanité Fiston Malula immortel yo de choses Fiston Malula nga osolisanga mabe osolisanga pe mabe makasi don na yo ki fa na loba ki fona loba ngoso na lobi tenga na nga banki te ya babi Fiston Malula otal émission e kota pe Obama oye ba ki obeta fona petit na yo don sola mabe makasi ya kin pozonga na yeba me obenga te don sola mabe. Ouais, Fiston Malula immortel sur la bien sera yeba kité. Eh asolanga mabe yema yebi onga neto sola tonga oyoka donc obenga yo yebi so abeta libanda. Ouais, nasida kese dans la pesi batutu na mikili selanga Virginie Kibanda Chimène Matondo donc baseme ne belé on a pesi bango te seke ambri ema pena dongi. Esala na yoga yebulembe kodade ale toke to buka ale buka mbetu Bugambetu, Bugambetu, Bugambetu. Ale ni argos, soko longolikos, ekotika la ni nia. Babi babi c'est l'émission pendant la songa awa Obama kene pendant que tu as vu ce trouble na pesi ba salutation na nga ba merci belé na boss na nga David Lubama papa na David Lubama motema sœur na nga Betty Masengo mo sa pembe bana na soki tina poso mutu pourquoi pas ma sœur chérie que j'aime bien Diva Nombe l'excellente à la bombe anatomica depuis Finlande babi sœur na nga sola bien non c'est ka coller na nga ndeto solo laki et comme talara yo moi sa boss moi sa patron hein la femme du patron à Kamako na Finlande Diva Nombe. Pourquoi pas ma maman chérie que j'aime bien? Maman Hélène Manzanza, maman Aboti disque d'or Nikozeti Yanfou Balobi la star. Joël Yanfou maman na Kerdi Kenayaku. John Lubila l'exceptionnel depuis les États-Unis na Pesimbote na Jean Cavena le producteur depuis Belgique na Bosani mais Balobi na Vex quoi. Ah Balobi ayo yango yo producteur moi sola bien solo la balobi na pesi ba merci ebele na baby Moudouana ah baby Moudouana depuis les États-Unis na New York donc babi ayo yango yo pourquoi pas ah caméraman na biso zenga banda makoloti na poso mutu donc faut zwanga bien titi na makoloti na poso mutu ah Jean Bilongo babi Jean Bilongo pourquoi pas Regena mon collègue babi Mokusa Talo journaliste ozo tsamulunge na ba journaliste senior sur internet babi Regen Mokusa Talo kana canal futur ndeto sa ba journaliste aboye donc na pesi bino ba bisou ebele ba satisfait ebele narcordisme kana un jeune artiste camarade nanga moko privé David Lutete ga show yayo yango yo Fabrice Nteka boss américain to sola masola film ndeto kanaki bo s'abonner toujours bo continuer ko s'abonner na canal futur donc je vous love à trop bisous bye.